Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Yango kokaba ekomi lisusu mabe. Soki mutu akabi o asali mabe. Pourquoi apesi? Soki mutu akabi te o ye apesaka te. Azala maboko makasi, Nzambe asi apamboli ye me ye pona kokaba na ye te. Communauté na biso ezalaka pasi. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances. Salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yaturo Yopenza na memeli bino sœur Deborah Lukalu na memeli bino Mama Sandra Mbouyi na memeli bino pe Madjabo Rafiki frère Gilles Bukasa. Bandeko nanga nini ezoleka makambo ya somo, makambo ya pasi, makambo ya kobangisa, makambo moko eyosala mal à la tête, otolobaka penza mal à la tête, makambo moko ya somo pas possible. Bandeko nanga avant tokota na mwa makambo na biso et ozala bien na nous to sensibiliser batu onyon surtout. Si c'est la toute première fois ya okota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible, chaîne moko ya bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko nanga bozwana no bakiti bovanda makambo bongo ezala bia bozwi bakiti na bino bovandi. Tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, mwa sucre ezanga kanango te kandenge ezalaka, mwa café mwa ti na yo ezala pembeni. Côté mosusu tia pe mwa eloko ya kolia ezala bien bongo omelaka olandaka ozolia. Comme c'est déjà presque 14 heures et que ça bien kandenge zalaka, tia moi fufu na yo, tia moi kwanga na yo, tia moi soki loso to ebike ebele ya batu ba préféraka na bango loso na système moko ya kitoko, tia moi loso na yo ozoliaka côté mosusu liaka côté mosusu melaka côté mosusu pe olanda oyo ya bino ya chaque jour na combo surtout ya Étoiline Inès TV na système moko ya kitoko mingi makasi. Félicitations et surtout grand merci na Madjabo Rafiki pour na musala kitoko ba osala. Tout le monde a kandenge ezo continuer nango déjà ils a bataille de verre donc bazo luka ba 20 candidats oyo vraiment ba okot na compétition pour na ko gagner prix ya munene donc déjà bataille de verre c'était le samedi nde et bandaki na dimanche donc d'ici samedi oyo déjà tokoyeba banani oyo bazwaki ba ticket golden ou bazwaki ou ya mosusu ya silver. Donc samedi nde tokoyeba banani o ba passer banani baza parmi ba 20 candidats kandenge zalaka. Initiation moko kitoko, initiation moko e osala ke bana na biso ya mike en tout cas ba e ko mikotisa surtout mingi makasi na makambo ya Nzambe, ba mikotisi surtout pona ko adorer Nzambe, pona ko yeba mo makambo ya Nzambe na système moko kitoko. Surtout wana na opesa ba félicitations mingi na ba merci mingi na ba parents nyonso o ba otinda bana na bango. Ils sala vraiment kitoko, ils sala fierté quand on a lobaka chaque jour kolakisa bana nzela ya Nzambe eza cadeau moko ya munene makasi. Eza cadeau ya munene lelo koki kokufotikeli bana na bandako ba bambongo ekoki nango kosila ekoki nango kobunga mais soki olakisi mwana na yo nzela ya Nzambe yebake eza cadeau moko ya munene pe ya kitoko oyo otike
otikeli surtout mwana na yo na système moko ya kitoko mingi makasi. Bandeko na nga toutaki kolanda ndenge ndeko na biso mwana na biso surtout na kombo ya Jules Bukasa. Déjà na partie ya liboso mwana na biso ayaki koyemba, ayaki na compétition na ye ya majabu rafiki. Jour ayaki donc à la veille papa na ye akufaki. Papa na ye azaki mutu oyo abandaki ko ayaka ndenge ezalaka ko encourager mwana na ye akota makambo majabu. Kutu papa na ye nde akotisaki ye akendaki ko s'inscrire quand ndenge ezalaka ko s'inscrire c'était online. Donc papa na ye nde asalaki makambo nyonso mais sikoyo ko sala que na à la veille ya compétition ya majabu rafiki papa na ye akufaki. Malgré que papa na ye akufaki en tant que mwana nzambe, en tout cas ndeko na biso Jules Bukasa azwaki penza courage wana ya okende kaka koyemba. Alobaki parce que ezaki souhait ya papa na ye, bien que papa na ye akufi ata soki atikali na ndako alingaki alela mais papa na ye alingaki alamukaka te parce que nzambe azwaki déjà molimo ya papa na ye. Ayaki koyemba tellement que na koyemba wana ezalaki adoration ya makasi yango yaki kosala ke mutu nyonso to ayebaki le pourquoi bandolela na adoration nde ayaki kolobaki papa na ye akufaki. En tout cas esalaki pasi pe makasi surtout na ba ambassadeur ambassadrice nyonso bayokaki pasi na motema baza ba parents bayebi ndenge nini kobungisaka parent esalaka pasi ndenge nini soki mwana azolela pona parent na ye esalaka pasi. En tout cas esalaki pasi mingi makasi mais ba prometraki ye ki bakotia ye na ba prière. Et du coup na compétition o tolandaki dimanche ndeko na biso mwana na biso leki na biso ayaki kokota ka ndenge ezalaka akendo yemba. En tout cas accueil déjà ezalaki bien mingi makasi batu nyonso bayambaki kitoko. Et comme nata koyemba ndeko na biso ayembaki kitoko et puis na otala mwa souci ekitaki azalaki lisusu na souci ya makasi teke ndenge ayaki toka liboso ayembaki nzembo na yo adoration ya kitoko et mama Sandra et mama Deborah Lukalu babandaki kolela. Côté mosusu kotala sœur Osni Kaiba, en tout cas yepe azalaki rempli par le Saint-Esprit. Pasteur Mike Kalamba kutu kolobate. Donc ezalaki Saint-Esprit, onction surtout ya Saint-Esprit oyo ezalaki au contrôle tango bande oyemba. C'est ainsi que na koyemba na wana à la fin toye komona kaka la sœur Deborah Lukalu a telemaki akekuna akekoyamba ye apesi ye moi enveloppe na maboko. Bon mona bino moko bomona déjà na miniature na biso sœur Deborah ya ye wana sœur Sandra Mbuyazo la kuna apesi ye moi enveloppe kandenge ezalaka. Bandeko nanga eye kosala polémique ya nini o pourquoi sœur Deborah Lukalu na batu nyonso tu aponi kaka le frère Jules Bukasa nde apesa ye enveloppe. C'est parce que papa na ye akufaki yango akendaki kopesa ye enveloppe. Bandeko nanga communauté na biso yango na lobaka na bino chaque jour kake no communauté na biso eza communauté moko na yebite soki muto akabi o azana ba injustice makasi soki muto akabi te o penza zalaka motema mabe azalaka maboko makasi akabaka na ete communauté na biso ka bongo. Bandeko nanga tolandaki nazongisa bino lisusu tolandaki majabu talent tolandaki majabu talent ezalaki na ndeko moko bon kobo na ye échappé ngamwa muke ka ndenge ezalaka. Bandeko nangai ndeko na biso wana azalaki na va ya koyemba makasi te mais amikotisaki façon abandaki ko adorer. En tout cas etouchaki mama Sandra Mbuyi, etouchaki sœur Deborah Lukalu, etouchaki pasteur Mike Kalamba et la sœur Rosni Kaiba, etouchaki bango pas possible. Alors baye kotuna yeke osalaka nini na vie aye kolobaki nazana mwa cabine nanga yango nazo se débrouillaka ba parents nanga basi bakufa mais no se débrouillaka na mwa cabine nanga malembe. En tout cas bango nyonso batiaki ba mwa mbongo mutu na mutu abimisaki mwa quelque chose batie mbongo bapesi frère wana esalaki polémique ya malonga te.
mais il y a frère Jules Bukasa et ya ko sala polémique pourquoi bandeko na ngai eza ka Nzambe atusha motema ya sœur Deborah eza teke tango apesaki azalaki nango ebele te kokaba ezalaka teke no parce que muto aza nango ebele kokaba ezalaka makambo motema eza na batu mosusu de nature bakabaka te mais soki Nzambe atushe motema na bango ke non il faut okabela mutoyo to matato kita il faut okaba Saint-Esprit ekotia yo mal à l'aise moko pas possible ezalaka bongo sœur Deborah apesi frère Jules Bukasa apesi c'est pas dire que non yé sœur Deborah nde azanango ebele to apesi parce que papa na ye akufa ki yango apesi ya été ezaka motema parce que mbongo wana ezate ke mbongo wana osala ke frère na biso Jules Bukasa akola vine mobimba te ezaka mwa mbongo amuke esunga yata na mwa eloko alors communauté na biso ba biloko abongo eza biloko moko en tout cas soki to moni yango oyepe olobi en tout cas félicitations na sœur Deborah Luka OK to tia yango neti polémique moko boye wana eza injustice eza ki motema mabete azana mbongo ebele te ya okaba bana nyonso ya majabu tali ya majabu rafiki te azana mbongo wana te soki bino bomoni ke biso tozana ba mbongo na biso en tout cas bokoki toutefois bino pe kokota bosungi pe bana et osala ka kitoko ozana ba mbongo na yo tu te dis que non comme nazana ba mbongo na nga pe na tia ba mbongo na nga anje nakaba na pesa pe bano yo esunga bango mais soki tomoni sœur moko aye ko sala moi eloko olie ke to yaka ko décourageaka ye to yaka ko tia ba maloba loba na biso ka ndenge to tiaka opesi pe e osala pe kitoko e go sunga pe mingi bandeko na nga to tika ki motema mabe bandeko na ngai eza bien te yango bomona na monde lelo ebela batukutu bakomi na kobanga kokaba bakomi na kobanga kosala makambo mosusu pourquoi parce que bazomituna soki na sali bongo batu bakoya bakocholanga batu bakoya bakoloba batu bakoya bakoseka batu bakoya bakosala bisala sala na bango et ce qui n'est pas bien bandeko nanga totika biloko bongo moto soki akabi eza motema etuti yo pe soki oza na mbongo omoni ke no ba mbongo nanga oyo naza na posa na sunga na majabu rafiki bana baza ebele eza te ke pa kaka Jules Bukasa nde papa na yakufa eza na bana mosusu baza na ba parents te bana mosusu peut-être papa akufa ki na ekala peut-être maman akufa ki na ekala okoki toutefois ko se renseigner okende pe ko sunga ba mosusu eza te ko vendre lotala kaka pourquoi pesika ye sœur Deborah azana mbongo te ke aya ko pesa mwana nyonso toute eza motema etutaki ye que non na sunga eza motema donc ezalaka mwa bongo la famille yango ya muke kaka na lingaki na partager na bino na système moko ya kitoko bandeko nanga mwa toli en passant quand ndenge ezalaka nga na linga nanga soki to beta masolo bongo mwa toli pe ezokota na système moko ya bien makasi bandeko surtout chers parents to yebaka ndenge nini ya koedikaka bana na biso eza futur na biso ya lobby bana na biso eza ba représentant na biso ya lobby soki lelo ozokoka koedike mwana na yo bien te yeba que lobby futur na yo ozala na ba problème pas possible mais soki okosunga mwana na yo koedike mwana na yo kitoko en tout cas futur na yo ekozala toujours et encore rassuré ezalaka bongo lelo to mona ba mama mosusu bakomi un peu négligente na côté ya éducation ya bana ba mama mosusu mona ye avant de na eka téléphone journée mobimba ao ye bakate bana na ye surtout na ba vacances batambola kana nani bana na ye ba sakana kana banani ao aye bakana ite l'essentiel kaka ayebi ki bana bazali banda bazo sakana na bango mais ao ye bate milliers oyo bana na ye baza eza na bana mosusu oyebaka na yo te oza tellement na ndako nyonso bana mike bakomi pe komela na masanga bana ya ba 12 ans 13 ans akomi déjà komelaka masanga ayebi ke na omela nanga na ba camarades soki na monike eza presque temps ya kozonga ndako na zonga ndako soki 20h à partir à 17h akati komela akomi kolia soki ba sweet
akomi kolia soki ba sikom aomelaka pour que odeur wana ebima yango bomona ti bana bazokola okoma na âge ya 19 ans akomi sikoyo komela na kolangwa jour mosusu ayeli yo na ndako aza ya kolangwa. Pourquoi? Parce que yo mama obandaki ko veiller sur l'éducation de tes enfants. Yo mosala na yo ezalaki ka le téléphone, ezalaki ka télévision, ezalaki ka kisongi songi ovandi na obezaka masolo ya bato. Bandeko na ngai ya ba mama, bandeko na ngai ya ba papa, en tout cas to veillaka sur l'éducation de nos enfants. Surtout to yebaka bana na biso basakanaka na banani. Bakendaka na banani, batambolaka na banani. Olandela pe vie ya ba ami ya bana na yo oyebaka milier o mwana na nga zo sakanaka eza kitoko to eza kitoko te parce que zogi mwana baby lelo en tout cas futur ekozala ya kobanga surtout makasi yango ezalaka bien soki ozana bana baza bana mike lakisa bana na yo nzela ya Nzambe. Omoni mwana deja soki azokola na makambo ya Nzambe na mutu akozala na kobanga ebele ya koyeba keno en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas prendre ça. Nakoki jamais ko sala biloko bisala salate. Ngana za mwana Nzambe. Mais soki mwana na yo nzela Nzambe olakisa yete, au bando sala na ye onyo so ba camarade na ba osala. Ezala bongo. Surtout na âge ya adolescence bandeko nanga eza âge moko etroublaka bana ebele. Soki yo parents oza makasité spirituellement, oza makasité sur l'éducation, yango bomonaka bana ebele babebaka. Mais soki yo parents na tan wana ozala parent moko, tu connais la parole de Dieu, parent moko oyo aza strict surtout sur l'éducation, parent moko oyo azo veiller surtout sur bana na ye, et là on peut comprendre que non bana bakozwa éducation ya malonga. Période d'adolescence ezalaka période moko ya nakoki koloba ya mabe makasi bana ebele balingaka bayeba ba pratiquer ba makambo ebele. Alors ezalaka temps wana yo mama vandaka na bana na yo talelaka bana na yo tala ndenge nini bana na yo ba otambolaka ekozala kitoko mingi makasi. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, tokomi na biso na suka penza ya mo partage na biso kandenge zalaka na système moko ya kitoko mingi makasi. Avant na silisa na opesa nanu bambote na ye moko ndeko nanga abeti na pesi yo bambote place yon sozo landaka Etoiline Ines TV na pesi bambote na ndeko nanga Vicky depuis Sénégal mto Sénégal ya Tongo na pesi bambote nanga na Linda Bukulu na pesi bambote nanga na Luisa Niclette depuis quelque part na pesi bambote na Germaine na pesi bambote na Monique depuis Sénégal bata Sénégal na pesi bino bambote ebele makasi. Bye bye la famille et